Molimo Centre na kombo bana Kinshasa. Papa Simon Kimbangu Kyanga ni mokonzi kule pe mokonzi ya Lingomba nzambe na biso totondi yo botondi ndengo kanisa ni biso bana Kinshasa sima ya état d'urgence sanitaire na mboka na biso na ntina na malade ya coronavirus yo kanisa ni biso kokomeli biso na mboka Kinshasa yambo tosengi bolimbisi na maye tosalaka tokanisaka oyo ekotaka na matoi na yo ya molimo oyo esepelisaka yo nzambe na biso te. Limbisa biso mbala tuku sambo na sambo, limbisa biso bana Kinshasa yo yaki pona kopika biso kosiko na biso yango biso nyonso bana Kinshasa toza nsima na yo yango moni esengo na mitema ya bana na yo ya Kinshasa na yango papa tosengi obongisela biso posilisela biso maladi ya coronavirus tala kuna na poto ezongi lisusu koleka nzokande le 6 avril 2021 toza na centenaire événement monene mesoki bafrontiere eza kokangama bana na yo bakoya kosepelisa yo ndenge nini nguya nyonso eza na yo atako biso bato na mokili tozoyeba yo te me bana na yo bayebi yo ke nguya nyonso eza epa na yo soki yo lobika liloba manso masili papa yokela biso mawa lobaka liloba po mokili mobimba ezala na kimia bagere kuna na este pe bisika nyonso ekwa kosila bana na yo basepelisa yo bamaladi epai baliwa kangela biso nano nzela wana po bana na yo basepelisa yo tosengi bozwi tosengi misala tosengi surtout kimia na boyokani na bomoko nde tokotonga Yerusalemi ya sika nde papa totombeli yo boyei malamu na mboka Kinshasa opambola biso nyonso opesa biso kimia opesa bozwi na mondimi nyonso po azala na esengo ya kokabela yo bana Kinshasa mitema efongwama mpo na yo soki bayoki mongongo na yo basepelaka mingi oyo kosengaka bapesaka yango balobi lobaka na papa fongola pesa bozwi topesa ye maboko na mwa mikolo etikali po tokoma le 6 avril 2021 yango tosengi séjour ya malamu pe ya kimia na delegation na yo mobimba na mboka Kinshasa yango nde mwani loba na biso bana Kinshasa epa na yo nzambe na biso opambola biso opesa biso kimia na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Na yango papa tolingi topesa yo mbote nzambe na biso bana kino ye papa yakate bana banganga nzambe boboso na telendi tobongisa maboko topesa nzambe na biso mbote sengo ya lokumu ekokani na bokonzi na ye na kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana molimo centre
Olandi Oibindenge tusale lake Sima mabende Natol Biloko nyonso Toyokani Ekozala bien ekozala te Soki na moni yango te nazonga na ngai bakamino wana edendaka yango ya minene milai wana na juke na kati Bo biso toye masolo soki lobi soki mikola yenga na yebite kambo tosengi avangu ezanga te tanti nsana moke tozonga na bandako tuyaki kala toyokani tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo amen Oye pesa kae sengo na kimia na kombo misatu ya bule o kombo ya tata ya mwana Molimo Santo ya solo batata mama wana kotikolanda maloba ya bonzambe papa Simo Kimbangu Kangane ayeko komela biso Jiwani ngomba lilendisi pandimi ba Embuba Kinshasa maibazalaki kongoza na mitema ndugu ndeko makese na zomi silo milipo inayo Yingeta papa Sami Toko mulokula kiki tumwani nzambe to tata Simon Kimbangu Kangane mwanda felela tulwa kila mko kila hii
pasimu sikilisa bisalja kutamba kali kwa kwamba yalipo kono kwa tuma meleko pasino kasili ni mwani kusako yo kisitulwa kila mulo kula kiki tuweni ntitusu umstakuta mwanamdia avangu kimeya meya kuna tudi 100 francs 200 francs $100 mbula ino kalibekele puta buli yilo kele banya atiba futikili mulo kula kiki mpopo situana kwa tata represa ya ville province ya Kinshasa oyo kana imangilizo moye yawo lobiko ye ayeple kozwa biloko ya mosala basima batongo ba de fer mbongo mpona bakarburana makambo ebele ya kobongisa mpona mise na yango po ekasali mobembo molai nde bakotandela biso basani o awa kamozoya bate barate mibale oyo azali na oyo akifunda wana epesaka nzambe esengo olobi na biso toyebisi ye moto nyonso otali elongi na ye osengi na motema kobanga te se ozwaki yango moto nyonso ndenge kondima na bozwi na yo ezali papa alobi ntinsa na akademiki ya 10 minutes 10 mpe makambo esili soki yo owumeli otikali kidiba biso tokei alobi ntinsa na akademiki totiela ye basani moto nyonso aya kota wana tarmak na katikati nde oya kopesa mpe tobandi deja tanda mosusu kuna lelon ya baale wana oyo azali na 1000 francs 500 200 francs 3000 4000 5000 combien batia nde tobandi papa yeyo pap boyoka bajene oye lelo eza mokolo nini mardi ezala banani wala bajene nyonso bamonana batondisa basali ekowumela te tozozonga na bandako wala lelo eza mokolo bajene jene nyonso ayebi fakir beta miziki bajene batya mtinsani nga na bandi lokola nga na wumisaka te papa yanga yango oyo kifunda nga yango oyo na tie mapamboli baluka ngo na makasi ale biso nyonso kota na tarmak tala papa na elongi senga mayoza nango mame biso $100 chef de sel na biso mama reverende Thomas Evelyn mama ya mayela lukaka mapamboli pona bana na ye wala bana banganga nsambe